il faut passer la motion pour la wesh. Il faut suspendre. Oui, c'est merci. Yezo kabila banako aussi bae basu karakana kabila si ani wana janini mambunda wana tolobi soki kabila banako aussi bae basu karakana kuna ame kala Félix c'était là pour libérer il faut pas comprendre biso to faire respecter bango chef de l'état faut pas respecter chef de l'état ya toujours senga bango soki vraiment baza batimo bana conscience notamment oazo naviguer contre courant le condo oyoyo et pas na kuna na mbandaka eloka malonge sate chômage donc chômage moko ya ko sakanate maman na zela mutu ke sate hier obelo ya sala batukuna boîte de nuit pour na vie na yango wana immoral mais c'est le na nyoso boro sa présent na binoni fati il faut assurer la bango solution problème c'est toujours le pas président boy il faut assurer la bango solution pour babiloko lokola boko tsa wangla parlement un député tangité mais bon aleki ka pour voter na sentiment aya bandi ko loba n'importe quoi la que parlement président faut assurer la bango solution Félix Tshisekedi tata na yo azalaka bongo te makambo ne ozondima wana biso peuple tolingango te toboyi mariage yo oke kosala na kabila tolingi tomona ye lisusu te na mboka oyo ambriema yo ezouta epa kabila biso tolingi komona yango lisusu te Félix Tshisekedi eza mbala liboso mpo okota na pouvoir zwa décision ya basoda tikaki bolingo wana na mosala ozolinga osala wana biso tolingi bongo te biso tolingi tozala bien ndenge olobaki ke le peuple d'abord pena papa Félix toboyi po kabila azalaki moto ya buzo bazosangana na badepute kosi badepute ya basi atika makambo wana toboyi loi 191 ya constitution alinéa 2 elobini le président de la République et le ministère au président de la République lui-même doit gérer. Donc il y a des singles à classango. Mais aujourd'hui il y a des problèmes entre lui et FCC. Batika a nommé comme il soit un problème. Après c'est des primatures. Batika a nommé comme il y a encore des problèmes. Kabila avait quoi? Hein? A dégagé qui est natika donc à ligne Congo ton ligne liwana biso bien non non. Oyo ma puntine ma funtine na yemindera ya koloba yete. Akuzowa ya za makangu na yete akende pa makangu na ya banda kulamba kana ye. Président Fati azotala yo message bisa na nyoso. Fati ye abanga te biso tozana makasi. Ah? Buzo banyoso zarane bandel pesa na suka. Oza 5e brigade à IDPS, vous comprenez? Oyo eza palute to pe perdre bato ba pesa mon po baye to zimbonga mutute. To koyi kondima jamais mutu moko imbécile moko ya ko finga président de la République. Mutu atangi ayebi constitution bien. Ako jamais ko prononcer ba bêtises albi devant parlement wana. Aza na droit de ya côté ceux qui sont premier contre président de la République a que na cour constitutionnelle et ben sa président ba kende ko de ko mulek sabiso inconstitutionnalité ba décision zui. Aza na droit de ye aza na droit de et puis ye boye bisaye boye. Toye lelo lobi tozawa. Biso ti to yoka ke député on a invalidé depuis to bandi avant mabunda bana musala atuna IDPS il fallait atuna IDPS azana na mboko lenda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata Lindo bon pe ko craquer makasi weko mutoni nsango na bopete ça ya mado na chai c'est mado te ya mado baki na sala la kapomade awatoza na sala la kayango pona ko vimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ya kibomwasi mobale ameka pe akangama Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai na salela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot oko aplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batache nyonso mpe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali
mobali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epuis endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Maman lelo loyeba maman. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Awatoza. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour son ayo, et ça, la Grâce Beauté. Tout ça, là, il y a des produits naturels à base de fruits pour réparer les poissons. Papa, bobo salate, pour mandef, ou réparer, capé, bouton ya mandef, maman, toza wana. Pour arranger poso, pour couper sa uniformité, que l'on le bandoute, que l'on le tâche. Donc, vous avez la bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Voilà, mesdames et messieurs, donc Miss Wezo Beta Bisso na habité. Bandeko ba bengi biso a vraiment la palais du peuple base ya IDPS bazana biso a to habité ndeko boni. Malamu ndeko na ngai. Et ça ma problème ni. Bon problème eza awa de banani ba biso ba combattant toza nakanda makasi pona likambo oyo bato ya FCC bazo sala contre chef de l'État. Basalini. Bato ya FCC Kabila na batu na ye. Bango bazo manquer chef de l'État respect. Yango toye ko manifester yango etikala ko zalate na monde. Parce que chef de l'État tango azo sala eloko na ye azana bureau azana ba conseiller. Tango asali yango akosala eloko eza azarte. Yake anome mutu oyo ezani azana bureau mobimba. Yango bato ya FCC ba memela kango na canal mususu. Ndebiso na IDPS to sepelite to ko manifester. Merci beaucoup. Loro nyo senga sko na ba na mokonza mboka oyo lobi bazo mani. To sengi na mokonza mboka. Décision na ye biso base na ye oyo ya yo kaka. Peuple congolais. Biso peuple congolais. Donc base na sens que peuple congolais. To lobi décision oyo ya ke nango wana. Donc nango tina suka mutako bangisa azate biso to ba congolais to a derrière ye. Bon, azana teme no pose yake no fana ni waku. Janine Mabunda. Azana teme no ngana olobaboye. Soi-disant ba députés nationaux autofota qui met biso fota bangote. Bazaka nommé par M. Nanga. Bazaka nommé par M. Nanga. Biso de fota bangote. Et puis baza ba législateur te. Mingi bazana bazo comprendre le rôle na bangote dans l'Assemblée nationale. Biso to lobi boye papa. Président de la République, aza irresponsable devant politiquement aza irresponsable devant le Parlement. Bango ceux qui bazaki bateau le mito ça la bien. En fait la sous-presse. Ngana zwanga son. Bayoka na te babi FCC est commandé président la bango.
Voilà, mesdames et messieurs, donc Yindi a on a parlé du peuple. Et c'est au bas c'est boy manipulation la président la bango donc tozala nekolobi baksa na lobby boy ba député to fota bango te ba député nommé soi-disant ba législateur to yebisi bango boy président de la République aza irresponsable politiquement devant le parlement président de la République aza irresponsable. Ba député so bazaki vraiment bateau baza sérieux jamais ba koki wa ko lo ba ordonnance à président de la République na kati ya parlement ya to sengi na madame Mabunda comme yaki pona sala o ba lo ba ke non contrepoids biso to la ki sa Mabunda ke non o eza président de la République wana auti na base moko solide base ba bengi base IDPS d'abord a to yena noa eza pour na parti politique to sangana peuple congolais en général ngamo pena sa kata peuple wana ya to ebisi madame Mabunda to ebisi na weju wana je d'abord ba saki na batalamuka lamuka na FCC eza loko moko lamuka na FCC c'est le moboka tangate ne loko yoyo yo monité ba utiliser député ya MLC a une motion incidentielle azoko ka même pas ko défendre yango eza loko ba pesa ke na FCC aye ba bandi ko ba ko argumenter ezamba la liboso biso de vivre na mboko yo ba finga président de la République na kata parlement na mona parlement dirigé par M. Olivier Kambitatu na transition dirigé par Thomas Louaka dirigé par professeur Bochab papa to lo baboyi kaya jurisprudence ezali professeur Bochab à l'époque ministre intérieur je salue quand même cet homme là parce que yo moi dans la FCC c'est quand même quelqu'un qui m'a enseigné na un droit constitutionnel professeur Bochab ayaki ba convoqué qui na parlement l'air Kabila a nommé qui ba commissaire spéciaux l'air Kabila nommé ba commissaire spéciaux ayaki kuna qu'est-ce que le professeur Bochab avait dit avec non lobby ba décision oh il y a président de la République qui topé par ordonnance naie jamais ba ko discuter dans le parlement oh ba charnier ba député ya to ebisi Mabunda Janine oh il est kaki kunda na bumba toyebi yango oh il est na bumba ba salaki ye biso to sala yango foade oh il est na bumba leka kende na campagne toyebi ba salaki ye to ye papa ndeko baksani nangina baksana bi Janine Mabunda place neza na cuisine place neza na perchoir te place neza na cuisine eloko la lobika yango wana elo monga na nalo babo soki azaka makangu ya Kabila à toi ça même président wa tigala kota soka mesani buzoba ne baba no sana Kabila na mbetu na kati ya chambre ala pango mala lelo pa na IDPS asalaka et ça la passe na minute oyo priorité à parlement wana na minute ezana nous ba bongisa non salaire ya ba fonctionnaire c'est ça la priorité du parlement mais bazo sala ngote et puis un député qui le président a signé ordonnance inconsciemment vraiment c'est un outrage tous de la Kabundu nani Mabunda ona basala nani moko spécial pour la députée là basala nini ba convoquer c'est un outrage pour le chef de l'État et puis nani parlement ils ont la droit même ce qui le président ils ont cour constitutionnel les président a violé mais c'est le parlementaire tozo biso liste na biso za awa pour nani député wana il faut basala motion pour na wesh faut pas suspendre ye puis c'est ça yeso Kabila banako si bae basukana kana Kabila si nani wana Janine Mabunda wana tolobi soki Kabila banako si bae basukana ka kuna amekana Félix c'était là par libela nangina basaboyi tozo senga invalidation parce que toboyi 2 poids 2 mesures lelo tomoni na assemblée provinciale ndeko wana na otanga kombo na été o ba invalidé parce que yepe musu senti valeur o ba uti ko invalidé na assemblée provinciale wana tozo senga ba invalidé na wesh wana premièrement et puis deuxièmement bureau wana ba démissionner ba l'acquis déjà une compétence na bango notoire ba démissionner biso toza aka pour na leloté tous les jours tozala wa il faut pas comprendre biso to faire bango to faire respecter bango chef de l'État faut pas respecter chef de l'État ya tozo senga bango ce qui vraiment baza batumo ba na conscience notamment oazo naviguer contre courant le condo oyoyo et pas na ekuna na mbandaka eloka malonge zate chômage donc chômage moko ya ko sakanate maman na zela mutu ke zate ye obelo ya sala batukuna boîte de nuit pona ye vina yango wana
immoral. Mais c'est le mais na nyonso boko sa président na binoni fati. Il faut assurer la bango solution. Problème c'est tout ça le pas président boy. Il faut assurer la bango solution. Pour babiloko lokola boko cha wangula parlement un député tangité mais bon aleki ka pour voter na sentiment aya bandiko loba n'importe quoi la parlement président faut assurer la bango solution. D'abord nous féliciter le président de la République ba signaux. Déjà il y a déboulonnage chez Bandi. To sengi na yé a déboulonné. T'as l'occasion yango déboulonnage chez Banda. Ba signe déjà yango déboulonnage chez Banda. Merci. Neko. Na lo bien. Félix Tshisekedi. Tata na yo azalaka bongo te. Makambo ozo ndima wana biso peuple tolingango te. Toboyi. Mariage yo ke ko sala na Kabila. Kabila tolingi tomona ye lisusu te na mboko oyo. Ambrema yo ezo ute pa Kabila biso tolingi komona ngo lisusu te. Félix Tshisekedi eza mana liboso poko te na pouvoir zwa décision ya basoda tika kibolingo wana na musala ozo lingo sala wana biso tolingi bongo te biso tolingi tozala bien ndenge olobaki ke les peuples d'abord na suki wana. Soki banakala soki Kabila amesala kinduma na batu na ye et pas na yo boya ngo papa président to boyi penda papa Félix to boyi po Kabila laki mutabuzo bazo sangana ba député ko si ba député ya basi atika makambo to boyi. Ils sont problème c'est ça boy. L'ère Kabila Zaka na pouvoir, il n'y avait pas de problème boy député ou les moins incité chef de l'État jamais. Na politique ba insulter mais on peut critiquer ma acte il y a chef de l'État. Mais quand vous arrivez à insulter les chefs de l'État, c'est comme si on est donc on dirait chef de tel côté. Tous a besoin social. Le chef de l'État est en train d'organiser le pays de façon à organiser social le peuple congolais. Bango ba qui sans salaire na bango ba parlement, ba qui sans ba député salaire na bango équita. Souci à président de la République, social na biso e bonga. Ba bongisa nous ba bongisa sodan ba qui sans salaire na bango. Parce que toi la justice peut travailler. Justice soit na salaire na bango et matière ba soda et kiti, il y a fonctionnaire nancé, ne pas bien en justice. On a balingo le belango te quand au président de la République a sali ba tel pas le belango. Et ça normal te. Pas ça la makambo ça normal, tu as besoin que ba respecter le président de la République, le commandant suprême. Nde yango na souci na biso batika ba bantir ba député to ebite souci na FCC elingi kolobate ke FCC nenga zawana boye et les trucs na ba sala ki ke ba kamba et si ba su déjà premier ministre batika social ba su déjà ici batika et puis nazo rappeler loi 191 ya constitution alinéa 2 le bini. Le président de la République et le ministère au président de la République lui-même doit gérer. Donc il y a des singles à Klassango. Mais aujourd'hui il y a des problèmes entre lui et FCC. Batika a nommé comme il soit un problème. Après c'est des primatures. Batika a nommé comme il y a encore des problèmes. Kabila avait quoi? Hein? A dégagé Kenatika donc à ligne Congo Tétoneli Liwana Biso Bieni. Non. Atika population. Merci beaucoup. Merci. Azaka makangu ya Kabila. Nani wana? Oyo mabundi ne mafunzi na yebindera ya koloba yete akuzowoya za makangu na yete akende pa makangu na ya banda kulamba kana ye président Fatia zotala yo message yo yebisa na nyonso ezo Fatie abanga te biso tozali tozana makasi abanga te ngana otuna boye avant mabunda banda musala atuna IDPS te il fallait tuna IDPS azana na mboko en tout cas nazola bana président na biso Félix Tshisekedi a sala effort vraiment a sala effort ya ko déboulonner ba député biso to ndima sumaka mabona mboko esali mate tozo senga ye azo makambo nzambe achana mopanzi na pouvoir Kabila vraiment na pouvoir Kabila na to bando mate député au sala buzo baboy donc ça biso moté passe maka député na akota su ate ce gars koti pop se to relembate hein papa na biso ti akufa yebisa biso congolais bunda pona yo moko toza awa journée au mobimba je pense banda tongo tozaka awa ti lobby toza su torolembate buzo banyo se zarane bandel pesa na suka oza 5e brigade à IDPS vous comprendre oyo eza palute to pe perdre bato ba pesa mon po baye to zimbonga mutute to koyi kondima jamais mutu moko imbécile moko ya ko finga président de la République mutu atangi ayebi constitution bien akoko jamais ko prononcer ba bêtises albi devant parlement wana azana droit te ya côté ceux qui azana premier compte président de la République a ken na cour constitutionnelle et ben sa président ba ken ko mulek sabiso inconstitutionnalité ba décision zui azana droit te ye azana droit te et puis ye boye bisaye boye
toye lelo lobi tozawa biso za 5e brigade ya IDPS na bandeli yango bien lobi tozawa biso ti toyoka ke député wana za invalidé nde biso tovandi toye kobeta mutu te toye kosala mobulu te eza parlement na biso toye leloko moko ba invalidé mandat ya député wana aza na droit ya kosimba président de la république te aza mutu moko toyebi nanu te toyebi nde banomaki bango epa Kabila tondimi buzoba na bango na Kabila ta mulai tosupporte babétise na bango babomi batu banyokoli batu na mboka oyo malgré wana président ye tondimi kovanda na bango mais soki balingi bamatela président na zolo bakomona biso na nzela na bango tondimi babétise na bango na ça fait longtemps alors boyebisa ye akende kotika ye moko démissionné na parlement soki alingi totika makambo sinon te police oyo ekosala eloko moko te tobetama tokota bakasho tofingama tozwa makambo nyonso mabe na mboka oyo un mois ezali awa akotelema susu awa te oyo eza police te tonyokwami bagaz lacrymogène tomela yango nga aza na cicatrice awa naza na cicatrice oyo nazwa makambo bamarche oyo alors boyebisa ye boye tolingi baproblème te alungwa azonga aluka mosala mosusu mosalaki député bongi na ye te boyebisa mama mabundu boye azonga na cuisine mama mabundu akende cuisine akende kolamba atika makambo ya mboka parce que makambo mboka eza na niveau na ye te je dis je vous remercie pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada na États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola pona bayebanso bazali na Union Européenne fret aérien ezali na 9,50 € le kilo soki pe olingi maritime benga bango na banimero ekomami na écran soki olingi yomona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880 Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Papa nga nazali likambo ya koloba te ngai likambo na ngai ezaka tokosila na badepute oyo lokola bamoni ke mboko ezala bango moko kaka tokosila na bango lobi simeno mobimba tokozela kaka parlement debout tokokotisa kaka na porte wana totala place bakotela na parlement esili. Mon frère likambo oyo eza simple mabunda tona posa mabunda makasi mabunda ndenga se permettre ya kotia débat ya président mboka atika ngwele kana assemblée nationale en pleine nature bazola na mboka mobala na mboka mobimba bala na bena mokosa mbalo na bena débat mokosa mboka na assemblée nationale mabunda se permettre peut on a tellement alors n'importe quoi et puis ala fi mokosa mboka ça inconscient biso to voter président na biso massivement muta voter mabunda azate mavunda bazaki na machine mo voter na bandako na bango bami voter bango moko na ndako na bango muta voter bango azate bango bango baza belé baza ensemble na Kabila mais biso na fati peuple congolais tokotika kotekotia dictature nyeri susu te na mboko mbaka mo dictature to boyango tona poste développer mboka biso ba jeto poste to ke liboso bango ba wana ndenge boso vendre ba loi baza na mauvaise intention baza na agenda caché na kati na bango alors biso peuple congolais tokobare route bah il s'accabile parce qu'on va comme ça message et bah chef de bango FCC biso peuple congolais tokobare route na oh nyoso wana dictature ya ko boire développer mboka tokomi na temps ya to développer mboka. Merci beaucoup. OK, merci. Ndeko boni. Carrière. Bandeko ba otalo libana mboka. Problème ni boye ala pa di peuple. Ah epesi pasi makasi à propos ya ba comportement ba député na biso. Ba député d'ailleurs faut bazala modèle mais bango baza modèle té. Et à propos comme on a garçon na ba bengi na wage ali koloba na chef de l'état ali inconscient.
mais ceux qui nawe jali koloba na chef de l'état que yazali inconscient elingi koloba ki a désigné batutu ba oyo même ba elira que chef de l'état même cour suprême oyo et considérait que chef de l'état a gagné l'élection. Yango vraiment moni biso peuple toyi toyoka toyiba à propos ya nini po na weji ni soki na weji soki nemi ba to maîtriser kombo na ye akoki ko s'adresser na chef de l'état bongo. On est allé local liboso. Dédé, il faut que le pouvoir ni wana ya chef de l'état, les alliés qui les alliés pouvoir sur ba peuple. Sur ba peuple né to irira qui sur ba totombola qui sur ba tofuta qui chef de l'état. Sur ba tofuta qui ceux qui biso ba oyo tofuta qui mutu wana o ali ko insulter pour nga bien déjà insulte. Oui qui les exceptions des nini. Ça prouve qu'il a dû considérer même ba biso ba to irira qui yango to yaki ba mikana ko expliquer biso. Bengani biso ba policiers va se comporter comme d'habitude, ils ont l'habitude de se comporter kobita ba gaz crimogène saisir ba téléphone à bateau en évacuation et le quoi na ba policiers va manifester en Ngomba et ça lango bongo à chaque révolution mais et l'autre aussi ngezaki garçon a retiré parole naie a retiré parole ce n'est pas bien muto ali koloba wana azoki simte na biso nyonso na bite so le loto kolia. Merci ndeko go Baksani. Ton question. Les lotos monibino belé liboso parler du peuple. Ba intellectuel pe ba otala yo de partout. Si to poussani koto na ngam to kimi po ba bois ki ba gaz moi marambe belé na éviter problème be medani. Les lots, toute la population congolaise, particulièrement bazo résider na kati ya capitale à Kinshasa, baza na colère. Et ba yeko manifester colère wana liboso ya bureau ya Assemblée nationale contre l'un des députés ya FCC oyo abimisi ba propos ya mabe ya outrage contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Bino sepeli nango. To sepeli nango te, c'est pourquoi toye pona tina ko manifester mécontentement na biso et puis kosenga que bureau d'abord ya assemblée il faut à la bureau moko et démissionner parce que ba maîtriser te ba notion ya bureau ya parlement ya assemblée nationale parce que makambo ezo ta la président de la république ba oki kolobelango te jamais na kati ya assemblée mais bango au moins bureau ba permettre que motion wana eleka na place ba kasser bango. Président Pazotala yo oyo yeli ye morazo yoka bogolo banaini comme conseil parce que bino boza ba base nae et puis toza population nae. Vous savez le président de la république et l'autre au Sénégal ezaka moko keno mariage oyo ya FCC na cash eza mariage moko eza na hypocrisie katina yango. Ah? Eza na hypocrisie. Il faut rompre ces mariages. Il faut qu'on rompe yango. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Gili Odia, Waka Basse, Waka Basse, Chéri Nabiso, Waka Basse, Bayaya Swag, Waka Basse, Waka Basse. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous s'abonner sur la colonisation. Nous abonnés, on fait abonner biso artistes. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso la colonisation. On va bien se battre. Wani ka koko ka tozala wana utunganga na pena tungayo seke totungana alekisu baye banzele bajona lobi Waka Basse bien important la colonisation Waka Basse Waka Basse
Lido VIP Boka Bassin Vanessa Maloba Pesaka Fecharo E Fecharo Ningisa Fecharo E Fecharo Ale Simbaka Fecharo E Fecharo Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Napena Tomae Segredo Tomana Ale bisou papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kata